Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Mokili babwakaki bamonaki lokoya. Sobwaka tangu yozo tombola mosantu. Na miso ya bato nani akokaki kotala ngai Yesu. Eloko ezanga tino zokomisa tina. Shalom, shalom, cher peuple de Dieu, shalom na balandi nyonso ya de la foi TV, shalom na bino bandeko nyonso boza branché partout, bisika bozwami, na bandaku, na ba bureau, na ba marché, na ba maison commerciale, na ba prison, na ba souciat, na ba hôpitaux, partout bisika bozuli maku ya kozala branché na de la foi TV pour na kobondela na biso elongo o eza programme na biso to pe rendez-vous ya balongi, rendez-vous ya bana na nzambe, rendez-vous ya bato akondima, rendez-vous ya ba oyo bazabe na ba amoureux ya losambo tika Yesu Kristo Masi ya Nazareth nzambe ya parcours ya tata na biso Jean-Paul Mayata ke Jésus-Christ de Nazareth asala bino ngolu pe bolamu mingi bipai nyonso oyo wapi bozuli baku malamu ya ko sambela na biso elongo na midi ya mokolo na lelo tika bolamu ya nkolo na biso Yesu Masia eko ko zala partage ya bomo inabino je prends la moment o toza awa na quartier général na biso ya église CFC na temple de la foi en Christ kuna moto pe ezopela déjà de 12h à 14h toza na 2h d'ita ya intercession. Donc, il y a forte prière, oyo sala makuna moto, ezopela, elongona, notre bien-aimé Nabiso, papa Doudou, pila auto salakanaye souvent, awa pena de la foi TV, ne yelelo, aza désigné, to peut proclamer, na ko diriger intercession, na église, kuna na centre de la foi en Christ, na quartier général, ya église CFC, qu'on a église donc des heures du temps à la montagne de l'Éternel ndeye aza proclamé pour nous diriger intercession bongo biso toza awana de la foi TV pour na yo papa maman de ko moi si pe mobali oyo wapi ozuli bakute ya ko poussa na quartier général na biso ya CFC oyo ozana ndaku ozana bureau na musala partout esika yo ozali peut-être peu moyen de transport et permettre te se déplacer pour na koma na quartier général na biso kuna mais aux unis bakou quand même il y a cause à la brancher na de la foi TV na ebi ke oko perdre eloko moko te Yesu Kristo Masi ya Nazareth azana biso toujours elongo pe akosala biso toujours ngolu pe bolamu ya mona bondeli yo papa maman frères et sœurs se disposer pour 30 minutes seulement il y a intercession au tozana yango awa zamba bomo Yesu Masia asala biso ngolu pe bolamu mingi na bondeli yo papa mama to pe ndeko ya mwasi to mobali oyo ozana ndaku kotisa bana o déjà babandi déjà vacances kotisa bango na salon to bondela elongo même si yambaki mopa ya visiteur aye ko rendre bino visite yebisa ye supplier vraiment avec tout le respect ko yebisa ye que non ngonga ya losambo ekoki biso lokola na momesano bana nzambe o to na rendez-vous moko chaque 12 heures to lokola Daniel na kati ya Babylone. Chaque 12 heures, tu pousses à la présence, il y a Yesu Kristo Masi à Nazareth, pour na kosolo na ye, na nzela ya losambo, na nzela ya de la foi TV, moyen moko oyo, ezo permettre biso, to se communiquer, to se connecter, to la brancher, pe to ba kozala vraiment elongo biso nyonso, na présence na nzambe tika, Yesu Kristo Masi à Nazareth, apambo labino, pe asala bino, ngolu pe bolamu. Na bande ko na bopito ko perdre espoir te. Moi je crois par la grâce de Dieu même les na fête ya nouvelle oyo okofetele yango na mbeto hôpital te Yesu Masi ya Nazareth o azanzamba solo pe ya bomoi akosala bino ngolu alongola bino to pe abimisa bino na kati ya étape na situation ya pasi oyo ezokomela to pe ezotungisa ba santé na bino bisika bozali loboko na nkolo na biso Yesu Masi ya ekosembolama même na nzela ya losambo oyo moi je crois que avec Dieu c'est possible obika na maladie wana tika Yesu Masia azwa lokumu tozozwa exhortation na biso pona kokota directement na losambo na biso na mukanda ya Job chapitre na yango 42 le verset 5 Job chapitre 42 le verset 5 je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
mon oreille avait entendu parler de toi. Litoi na ngai eyokaki koloba na ntina na yo. Matoi na ngai eyokaki que il y a un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Namatoi nanga na yokaki qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jéhovah Rapha, le médecin par excellence. Oyo abikisaka toutes sortes ya maladies. Ata maladie on va bengi incurable. Ata maladie on va bengi maladie chronique. Ata maladie on va bengi maladie héréditaire. Maladie oyo famille mobimba bemela ka maladie wana. Famille mobimba bosibisa ka même situation. Famille mobimba beaucoup fait la même maladie. Quelles que soient ces maladies là, mais mon oreille avait entendu parler de toi. Que tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit les médecins par excellence. Yes. Mon oreille avait entendu parler de toi. Que au sang Nzambe, oyo omotisaka ata bikomba bamapasa. Nzambe oyo, na yoka kina matoi nanga koloba ete. Na Israël ekomba kozala te même mwasi ayekomba akobota 7 fois na yoka kisango wana na matoi nanga ekomela kinga na yoka ki balomela kinga bateya kinga na tina na Nzambe oyo Yesu Kristo Masia Nazareth na matoi nanga na yoka sango na yo na yoka bato ko témoigner que ba chômeur bazwaka misala to bazwa misala baye basala ka salaire ebimaka te baye basala ka promotion ezalaka te na yoka na sango na matoi nanga ke apesa bato ba promotion asala ke bato ba salaire ekoma kobima asala ke mutu ndeko wana azwa matriculation asala ke ndeko wana azwa affectation na yoka sango wana na matoi nanga na yoka sango na matoi nanga ndeko wana azwa visa ata 2 fois 3 fois ça va refi mais Nzamba sala yengolu azwa visa na yoka sangu na sangu na matoi nanga moto moko voyager na miracle ya Nzambe na yoka na sangu makambo ndenge na ndenge salama na yoka na sangu na matoi nanga yoka sangu ya Nzambe matoi nanga yoka sangu ya Yesu Masia de quoi qu'il est capable de faire. Alléluia. Mais maintenant, mon oreille, mon œil ta vie. Alors, dit sikoyo, misu nanga et moni yo. Misu nanga et moni kembo na yo. Misu nanga et moni bolamu na yo. Bien aimé. Nzambe otozo bondela azaka ka Nzambe otozo na kongondela te parce que esi ndenge tata te ya kabisa lobi esengo ya losambo ezala kandenge yano ezala kandenge mutabondela sindi yano ezala kandenge mutabondeli azui réponse ezala kandenge mutabondeli amoni bikamwa ezala kandenge mutabondeli amoni loboko ya nkolo ko sembolama pe ko sala katikati na bombo ya moto wana alongoli na situation wana na wana na souffrance wana na humiliation wana na condamnation wana akausi pinzoli ya miso akausi pota ya motema azongisi elikia azongisi esengo apesi makasi apesi mbombo apesi lobiko apesi kimia abateli alongisi pe atombolaka. Bien aimé awa Job nde mutazolo ba maloba oyo Job c'est quelqu'un en Bible zolo dans la Bible sur na mukanda ya Job na chapitre na 1er c'est quelqu'un en Nzambe avec qui témoigner intégrité na yé c'est quelqu'un en Nzambe avec qui c'est un homme intègre droit craignant Dieu alors que na sena mokili oyo na sena mabele awa ezana moto moko te azaloko la Job c'est Dieu de mutazako azo témoigner Job liboso ya diable mais par rapport ya nyonso wana melaki na situation ya passe comme la ki Job et na passe comme la ki Job na ta nyonso Job alekisaki ya passe na suka na yango Bible ezoloba Nzambe ayeko rétablir Job na état
plus que même oyo azalaki na yango na ebandeli. Bien-aimé dans le Seigneur, ndeko ozobondela na biso elongo, ndeko oza na hôpital, ndeko oza na prison, ndeko oza na ndako, ndeko oza partout ozwi libaku ya kozala branché na de la foi TV pe ya kobondela na biso elongo. Nayebi ke ane ndenge tobandaki yango eza na vie na yo na kati ya libota na yo peut-être eza ndenge te ozokende kosilisela ane. Peut-être obandaki ane malamu mais ozokende kosukisela yango mabe. Obandaki ane na santé malamu mais ozokende kosilisela ane santé zo permettre te ndenge tozoloba awa oza na mbeto hôpital ndenge tozoloba awa peut-être botie meme bokati lopango botie deni wana en vente nyonso wana kaka mpona konuka bamoyen pour te faire soigner. Ndenge toza awa démarche ezosalama ya visa pour que dans l'étranger que se faire soigner. Et ça peut être état aux olekisa na yango mikolo yo na kati ya bombo ina yo. Et ça peut être situation oyo ozo vivre na kati ya bombo ina yo. Ndenge tozoloba awa mama Fanny eza na bacouple mosusu valise ya mama ekotaka su na chambre te ekoma kaka ekoti na chambre edivi na couloir ekoti na chambre edivi na couloir. Pourquoi? Parce que 2 ans 3 ans 5 ans de mariage ya mboyo mabota eza te mama akomi humilié na kati ya ndako akomi humilié eza situation ndeko ozo vivre. La conséquence aux subir, la réalité aux vivre na kati ya couple na bino. Yesu Masia Nazareth azan Nzambe, azan na bomo. Ba démarche à voyage depuis au mandat la démarche wana combien de fois? On renouvelle même le passeport. Toujours ba refi na ba refi. Yesu Masia azan Nzambe azan na bomo. Malgré nyonso wana, mena mili ya lelo pour exhorter yo bien-aimé, il y a un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un Dieu qui est la solution à tous nos problèmes. Il y a un Dieu. S'il dit un mot, la chose s'accomplit. Bien-aimé, Zala na kondima, Zala na confiance. Il y a Yesu Christ Masi à Nazareth. Oyoka sango ya Nzamba mayata na sango. Oyoka kolobela Yesu Masi à Nazareth Nzambe tata na biso mayata na sango. Mais na yeko asire yo na losambo ya lelo sima ya kobondela okomona sikoyo bikamo ya Nzambe wana na kati ya bombo ina yo oko-expérimenter gloire ya Nzambe wana tika na fin de l'année o ndenge tokosisa année omona bolamu ya Nzambe osuka na koyoka kaka sambo ya Nzambe o na matoi te mais oyo moko opalpe bolamu ya Nzambe opalpe gloire ya Nzambe opalpe grâce ya Nzambe opalpe faveur ya Nzambe opalpe guérison opalpe mariage opalpe travail opalpe progrès réussite opalpe élévation na kati ya bombo ina yo opalpe restauration pe rétablissement ya santé ya foyer ya famille na yo na nzela ya losambo oyo. Parce que Yesu Masi ya Nazareth aza Nzamba solo pe ya bomo. Bibolobi amimoni sabaka kaka na ba oba lukaka ye. Tika sacrifice na yo ya midi ya lelo. Lole fongwama. Amen. Yesu Masia se souvenir na yo asala yo ngolu pe bolam. Voilà bien-aimé dans le Seigneur tozi position ya losambo na bonelio ndeko za branché na de la foi TV ndeko na ndaku kotisa bana ndenge tolobaki sangisa libota sangisa bandeko to bondela elongo parce que losambo ndi yango ezali fongola ndenge tata lobaka celui qui est capable de prier est capable de tout tika bolamu ya Nzambe ezala likolo na biso lola et fonctionner yako fungwama. Merci beaucoup wana ndeko Trésor Ntingi azo sunga biso na cantique na régie kuna wana loyembo o ezobetama bien-aimé zo altitude zo position na lingi totombola mingongo tokende kokumisa Nzambe tokende komana Nzambe. Merci.
topesa yo merci pour la souffle de vie, topesa yo merci pour la grâce, topesa yo merci pour la faveur, topesa yo merci pour la santé, topesa yo merci pour la protection, topesa yo merci pour la midi ya lelo oyo apesi biso eza na bandeko ebele tolamukaki na bango tobandaki na bango journée mais midi oyo epesameli bango te soki okoki kozala reconnaissante papa mama frères et sœurs ya kopesa nzambe merci tobendeli na kombo ya yesu masihi ya nazareth naye kopesa yo merci yesu masihi ya nazareth nzambe abomoi naye kopesa yo merci yesu kristo masihi ya nazareti mobateli malamu naye kopesa yo merci yesu kristo masihi ya nazareti makasi na biso naye kopesa yo merci yesu kristo masihi ya nazareti yo oyo bateli nga oyo bateli libota na nga oyo bateli famille na nga oyo bateli bandeko na nga naye kopesa yo merci yesu kristo masihi ya nazareti nzamba bomoi ozwa lokumu nkembo mpe masanjoli yesu kristo masihi ya Nazareth nzamba bikamwa zwa lokumu kembo mpe masanjoli yesu masiya komona midi ya lelo en très bonne santé komona midi ya lelo kozala na bomo eza befort na biso te eza bamoyen na biso te bakapasité na biso te barelation na biso te renome na biso te personnalité na biso te mais ezali grâce na yo ezali faveur na yo ezali bonté na yo ezali ba bienfait na yo voilà la raison pour laquelle elongo na ba papa elongo na ba mama elongo na bandeko na ya basi pe ya mibali oyo baza na bandako baza na ba hôpitaux baza na ba prison baza na ba biro na bango na misala partout bisika bazali yesu masiya toye kokumisa yo toye koloba merci toye kokumisa yo merci pour la souffle de vie merci pour la bonne santé merci pour la grâce pour faveur merci pour la faveur merci pour l'opportunité merci pour la bienfait na yo katikati na bomoi na biso na kombo na yesu masiya Nazareth bien aimé tolingi totongola yesu masiya nzambe asala eke likolo ezala efandelo na ye mabele ezala eniatelo na ye nzambe bible ezoloba celui qui est le soleil levant. Le soleil levant, le soleil étoile brillante du matin. La source intarissable pleine de vie. Il est notre force, notre appui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Notre secours, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Notre refuge, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est tout pour nous. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il a reçu le nom qui est au-dessus de nos maladies. Il a reçu le nom qui est au-dessus de la stérilité. Il a reçu le nom qui est au-dessus de la pauvreté. Il a reçu le nom qui donne la vie. Son nom c'est la vie. Son nom c'est le chemin. Son nom c'est la résurrection. Il est tout. Il est Dieu. Il est capable de tout. Bien-aimé, élevons Jésus dans nos vies, dans nos familles, dans nos situations. Élevons Jésus, lui qui est le maître de toutes choses, le maître de tout esprit. Élevons Jésus, tombola Yesu Masiya, tombola Yesu Masiya, na bomoi na yo, na vie na yo, na libota na yo, na famille na yo, na bomoi ya bana na yo, ya mobali na yo, ya mwasi na yo, ya bandeko na yo, na midi ya lelo, tombola Yesu Masiya, na santé na yo, na couple na yo, na foyer na yo, tombola Yesu Kristo Masiya Nazareth, na kati ya mosala na yo, na biro na yo, na ba étude na yo, na ba étude ya bana na yo, na kati ya ndako, na kati ya lopango, na kati ya libota na yo, tombola Yesu Masiya, tombola ye, tombola ye. Il est le véritable Dieu, il est le grand vainqueur de Golgotha, na santé na yo, na santé na yo, tombola Yesu Masiya, na maladie, oyo tungisi yo, na maladie, oyo ezolelisa yo, na maladie, oyo ezolia nzoto, tombola Yesu
Yesu Masia tombola komba Yesu Masia soki maladi wana ewangani kisi maladi wana emoyi kisi maladi wana ozwi traitement ndenge na ndenge omeli kisi ya ndenge na ndenge guérison eza te mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de cette maladie là il y a quelqu'un qui est au-dessus de la maladie qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth le médecin par excellence Jéhovah Rapha Tomolaye Emmanuel Dieu parmi nous Tomolaye le conseiller admirable Père éternel le conseiller le chemin la vérité et la vie la résurrection c'est Jésus-Christ de Nazareth la lumière du monde la lumière qui éclaire nos vies c'est Jésus-Christ de Nazareth alléluia le secours qui ne manque jamais dans la détresse c'est Jésus-Christ de Nazareth qu'il soit élevé dans nos vies dans nos familles dans nos foyers dans nos maisons dans nos activités dans nos commerces dans nos travail Yesu Masia atombwama il est le Dieu vivant et véritable Jésus-Christ de Nazareth l'homme de Galilée l'homme de 33 ans la résurrection et la vie celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, l'homme de 33 ans, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Job Asoloba, Matoi Nanga Yokaki, Koloba Natina na yo, Matoi Nanga Yokaki. Na matoi nanga na yoka kiko Yesu Masia ozanza mobikisaka. Na matoi nanga na yoka kiko ozanza mopesaka mabota na bikomba. Matoi nanga yoka kiko ozanza me opesaka misala na bashomer. Matoi nanga yoka kiko ozanza me oyo olokotaka mutu na se otomboli likolo. Matoi nanga yoka kiko ozanza me opamusaka pinzoli okamusaka poto ya mitema. Matoi nanga kaki ke ozanzambe oyo osalaka oyo mokili ekoki kosala te osalaka oyo munganga akoki kosala te koswanye te Yesu Masia na yokaki yo na sango lelo na biso na lingi na mona yo na lingi na vivre gloire na yo bikamwa na yo na kati ya bomoi na nga na sante na yo na lingi na vivre bikamwa na yo na limota na nga na vi ya bana na nga ya mwesi na nga ya mobali na nga na couple na nga na foyer na nga pona musala na nga pona ba projet na nga Yesu Masia na lingi na mona yo na miso na lingi na vivre na lingi na contempler na lingi na expérimenter gloire puissance miracle na yo ya Nzambe kati na bombo na nga to pe na libota na nga bana ko bondela par rapport ya situation na yo bana ko bondela papa mama bana ko bondela mon frère ma sœur yebisa ye la lingi na mona yo na yoka yo na sango Yesu Masia na yoka yo na sango lelo na lingi na mona yo na yoka yo omikisaka lelo na lingi na expérimenter guérison na nguya ya kombo na yo na yoka yo na sango ke likomba babota bamapasa na lingi na expérimenter yo na kati ya couple na nga na foyer na nga na lingi na expérimenter bolamu nguya bikamwa na yo na limota na nga na famille na nga na bana na nga na bandeko na nga na limota na nga bondela papa na nga bondela papa na nga bondela bien-aimé bondela bien-aimé bondela bien-aimé bondela bien-aimé au cours ya année 2023 oyo omoni ya miso oyoka bato kotémoigner oyoki babeli kotémoigner guérison oyoki na matoi na yo oyoki na matoi na yo bato ko voyager bato ko zwa ba visa oyoki na matoi na yo sango ya bato ko mala ya bato ko mota ya bato ko zwa misala ko zwa ba contrat de travail bien-aimé oyokaki na sango ya bato ko bika na sida na diabète na cancer na prostate na myome bien-aimé oyokaki sango na matoi na yo me ekomi tango yo oyoka na matoi te osuka na koyoka te me expérimenter
expérimenté. Ekomi tango yo expérimenté, ekomi tango yo expérimenté, ekomi tango o vivre, ekomi tango o contempler, ekomi tango expérimenté. Gloire ya Nzambe, nguya ya kombo ya Yesu Masiya Nazareth, ekomi tango expérimenté. Gloire et puissance ainsi qu'accomplissement ya misala ya Christ Jésus de Nazareth sur la croix de Golgotha. Bonde la papa na nga mama na nga. Bonde la papa na nga mama na nga. Par rapport à problème na yo, par rapport à likambo na yo, par rapport à la situation na yo, par rapport à la réalité wana, bien-aimé bonde la papa, bonde la maman, mon frère, ma soeur, bonde la pona bana na yo, bonde la pona libota na yo, bonde la pona musala na yo. Bonde la pona musala na yo, bonde la pona santé na yo, bonde la pona vie ya bana na yo, bonde la pona betude ya bana na yo, bonde la pona projet na yo, bonde la pona musala na yo. Bien-aimé bonde la Yesu Masiya telema loma na yo Yesu Masiya na yo ko na sango lelo na mona yo lelo na vivre yo lelo na mika lelo na tango lama lelo sembola loboko na yo, sembola loboko na yo, sembola loboko na yo, sembola loboko na yo. Sala pe ni monisa, na vie na nga, na libota na nga, na famille na nga, na ndaku na nga, na musala na nga, na ba projet na nga, na santé na nga, na foyer na nga. Bonde la papa, bonde la maman, mon frère, ma soeur, bonde la, mon frère, ma soeur, bonde la papa na nga, ndeko na nga moi si mobali bonde la, déclarer, Zamba sala yongolu, ata Nzambe, abengwani te, e asala ki na jour. Lolenge asalaki epai na Job, asala yango mpe epai na yo, asala yango lelo, osokisa ane oyo na kolela te, osokisa ane oyo na pasi te, na maladi te, na bokauki te, na bomola te, osilisa ane oyo na situation wana te ya pasi, osilisa ane oyo na situation wana te, na situation wana te, na realite wana te, osokisa ane oyo na nzembo ya esengo, osokisa ane oyo na témoignage, osokisa ane oyo na gloire ya Nzambe komonisama na kati ya bomoi na yo. Au nom puissant de bien-aimé ozosambela, ozobisa epai na Nzambe. Après midi ko okotika mo epai na maboko ya Yesu Masiya Nazareth, ozobisa Nzambe. Soki na bandaki journée na pasi, na bandaki journée na kolela, na bandaki journée na banyombo, na bandaki journée na bakestion, na bandaki journée na pasi kati na nga, na lingi na sima losambo oyo, na témoigner bolamu na yo. Après midi oyo, après midi ya miracle, ya ba grande chose, ya accomplissement, ya bilaka na yo kati na bombo inanga, pamba te ekomama ete, obongisaka lipa pona ba oya yo pandake, bakalaki nanu ya kolala, na lingi na bika, na lingi na vivre, na lingi na lipa na nga ya journée ya lelo, journée ya lelo eleke na nga boyete, journée ya lelo esire na nga boyete, journée ya lelo na lingi na mona likamwa na yo, journée ya lelo na simba bolamu na yo, na kati ya bombo inanga, banda kobonde na kotika, après midi oyo, banda kodéclarer, po na vie na yo, po na libota na yo, zala prophète, déclarer sakola, po na vie na yo, po na libota na yo, banda kobonde na kombo Yesu Masiya Nazareth. Mosaka lola Yesu Masiya Nazareth, Nzambe na nguya, Nzamba bomoi. Papa na nga, mama na nga, ndeko na nga ya mwasi ya mobali, soki abandaki journée na kolela, soki abandaki journée na banyongo, soki abandaki journée na bakestion oyo ezangaki baréponse, sikoyo yawe Nzambe tata na bondeli yo Yesu Masiya otelema. Après midi oyo Yesu Masiya na rekomande, na tomboli, na dédié, na rekomande yango na maboko na yo, telema na yo, limonisa na yo, limonisa na bombo ya papa, abandaki journée na maladie, abandaki journée na fièvre, abandaki journée yawe
nzambe tata na kolela na pasi na douleur metika yawe nzambe tata losambo oyo yawe nzambe na bikamwa Yesu Masiya otelema Yesu Masiya omimonisa Yesu Masiya osembola loboko na yo po ete yo nde oza nzambe oyo oza likolo na bakombo nyonso bien-aimé oyoka bokonza korepousser oyoka bokonza kokweyisa mpe kobebisa misala moko bokonzi nyonso molili ya monguna satana oyo nyonso atelemisi na parcours na yo mpo na après-midi oyo asurprendre yo na basurprise moko désagréable accident maladie kufa ya mpwasa yawe bien-aimé beta maboko déclare bana kochasse yango bana korenverse yango bana koneutralize yango par le nom de Jésus beta maboko condamné détruire renverser condamné nyonso oyo eza ya nzambe te na vie na yo na libota na yo beta maboko papa mama telemela molimo ya kufa telemela maladie telemela blocage telemela condamnation basurprise désagréable molimo ya kufa esprit de mort accident molimo ya accident molimo ya accident molimo ya accident maladie échec humiliation condamnation limitation bana komeka maboko na vie ya bana na yo na vie ya bana na yo na mobali mpe mwasi na yo na limota na famille na yo bien-aimé beta maboko condamné détruire niata panza bebisa misala nyonso bacomplot baprojet nyonso établi na monde ya ténèbre beta maboko kweyisa condamné yango détruire yango au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, fungola maboko s'il vous plaît, obateli kimia. Yesu Masiya Nazareth nzambo tobeleli na midi ya lelo. Aza nzambo amimoni samaka na ba obalukaka ye. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de grâce. Tosambeli pona mabota nyonso. Tosambeli pona ba papa pe ba mama. Tosambeli pona bandeko ya basi pe ya mibali. Yesu Masiya tosambeli pona bandeko nyonso baza branché na de la foi TV. Kolo obasani yo confiance na nzela ya de la foi TV pe na kati ya losambo oyo. Kolo oyo basopaki mitema, kolo oyo batalisi yo pasi na bango, kolo soki batango eleki, ba mwa eleki, ba ane eleki, kolo bayokaki yo na sango. Lelo eza lisusu tango koyoka yo na sango te mekomi tango kovivre yo na kati ya bomoi na bango kolandisama na besoin kolandisama na situation kolandisama na réalité oyo moko na moko azobika ya pasi kati na bomoi na ye olobi oyebi mabongisi obongisi mpo na baoyo yo mabongisi ya kimia kasi ya pasi te kolotika na décembre oyo tozoshite na yango kolo libota moko te elela moko te abela pe abelisa moko te yawe nzamba bomoi a regretter moko te nkolo asilisa ane o na ba souci moko te asilisa ane o na ba tension moko te asilisa ane o yawe nzamba bomoi na pasi na motema na ye kolo tika o consoler tika o visiter tika o bénir tika o protéger tika o épargner ba oya yo na makama o monguna satana bongisi to pamboli peuple nyonso pe ba odiba ba téléspectateurs o ba sambeli na biso elongo bipai nyonso bazali tika bolamu ya nkolo ya biso Yesu Masiya Nazareth nzambe ya parcours ya papa na biso Jean-Paul Mayata Jésus-Christ de Nazareth nde tosambelaki bona kondima tolobi merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tobeteli Yesu Masiya maboko makasi. Merci. Merci papa, maman, merci frères et sœurs, merci bien-aimés dans le Seigneur. Bino Baiboza branché na de la foi TV. Yesu Masiya apambola bino ndenge tolobaki na ebandeli. Tozaka na 30 minutes seulement mais le sambo ezotoka na quartier général na biso na temple de la foi en Christ et église CFC kuna tobenga bango ki bomango kuna moto ezopela ya losambo 2 heures du temps à la montagne de l'Éternel otolobaka 12-14 kuna losambo ezotoka nde atozaka na 30 minutes seulement pour de respecter mbonga aweza musala Yesu Masiya Nazareth apambola bino tokomi na suka topesi merci na équipe technique o basumbaki biso poto bondela na bino elongo na bandako bisika bozali na régie kuna tosungamaki na notre bien-aimé na biso David Kibanza Makasi na ndeko Trésor
Trésor Mtindi, merci mingi na ingénieur Doudou Eyumu, merci mingi na papa Rabi Mavinga, merci mingi na ba Salinionso ya de la foi TV, Yesu Masi à Nazareth, Asalabino Ngolupe Bolamu. Un grand merci à notre père, l'évangéliste Jean-Paul Mayata, le pasteur de la foi. Merci mingi papa pour na amour, pour na confiance, pour na considération. Merci mingi pour na nyonso ozo sala pour na biso confiance ozo pesa biso pe makoki ozo pesa biso ko telema awa na plateau de la foi TV pour na ko bonde la elongo na ba famille nyonso Yesu Masi ya Nazareth apambola yo apambola ministère apambola libota nyonso ekende toujours malamu pe likolo na kombo na Yesu Masi ya Nazareth. Merci beaucoup tokomi na suka toza awa na plateau elongo na mama Fanny Mbongo o toza na ye awa elongo na ngai ndeko na bino mwana na bino leki na bino moninga na bino ya tango nyonso Berger Blanchard Moke char de fête komi na suka soki Christ amizongelite nde tokutani lisusu na ngonga ya 23h ya lelo ya mbotolala rendez-vous oyo komanke yango te tika Yesu Masi ya Nazareth apambola bino bye.